Vous comprenez? Vous avez raison de dire que bazolo bakaro, cependant bomi en sali boy, mutika d'État à Salamusala. Voilà. Tous à jalouté, tout kunda bandeko, n'endenga bien. L'État Salamusala, ce que bimi ke ba o ba bomaki, ndé to koye ba na minute tous en a bomoko pour tout kunda bandeko n'endenga bien. Balobi général à bombi bat. Nani wana mutabomaka bateza satana mais c'est la pour battre parce que la yo général à bombi bat. Est-ce que général toyoka déjà biloko marque wana soprano yoka déjà soprano boma mutu mais le lot est salemia ngana yoka soprano biloko wana te soprano zwanga te copie moko to kendo sala mais nana zwanga kanya mazwanga copie. Vous comprenez? En tout cas, on a besoin de vérité. Quand nous avons biso bakop. Organiser bisabino, mboka osoza na mbongo ko revesete. Pour mutana pantino yebite. Bonjour, bonsoir na bandeko tout bozota la biso na 3W masolo mboka plus 3 ya noko Richard Liswa Lobby Dirban. Mingi soto zo beta masolo bozala sir po mwana palais ayebaka esika ndako ezotanga soki na beti lisolo ya libanda ya Cape Town zala na doute so na beti lisolo ya Johannesburg zala na doute mais na obeta so lisolo ya Durban et puis na beti lisolo ya Pietermaritzburg j'étais là na kendi na beti tout na comité esika makambo esalemi ba effet salemi muto ya ko kosa bino azate TV za radio te to kolobela ngona avec impact na idéologie po to yebi makambo ne tozo pesela muto abangisa pe mutu azate pour biso moko bana Dirban muto ayaka na mutu azate je dis et je confirme agence La Grâce ya ngone zo sa makambo za bien ti coin donc confirmé carré trésor massa noko solo na ndenga ba nord yo yebi idéologie ko tika la toujours idéologie nana yaka na nani mboloko mbango je dis je confirme pasteur Louis d'Or au pesi bango ka mo évangile muke verset muke tala lelo ba église komi ebele chambula mutu to alingi kaka zala ka netrokola pasteur et aussi m'a pété pour il faut pas zongela nano mikolo pe to yoki ke non système pe ya ramassage pe goya ba ko ramasser ba église nyoso tout mais to kolobela ngo to zonga avec les détails pour mingi ba to zo comprendre makamde to pese là j'ai dit je confirme champion pita 1000 esprits de dragon yo yebi toujours sans oublier Jacques l'homme toujours à la taille de Jésus-Christ et côté le côté bimeli côté ba comprendre ka tango ba kitisaki Jésus-Christ na c'était de kulusunde batali ke non voilà et côté la kiawa po so ba kitisaka te batala ka te balinga ba comprendre te yango pe olakisa bango na photo ba mona ki yango ezali tout magie mais eza réalité eza bongo noko Richard Liswa Lobby azo pesela toujours pour dire ba ezala ba kolona ngo muto ko sala magie mais soki pena rien awa naza na matongi soki oleki pointe te na au comité po naza suka ya mokili mai esalika mwa boye yango na yawa pona pesela na dégager banani alors to kopesa l'actualité zanini oh bandeko na biso bakufi oui bazana si bandeko bakufi mais batu o bayebi bango bazali po bamonaka bango déjà ndenge bayaka sans oublier moi na Cape Town netika ka pe ko to bazolela ye na ndenga système na ndenga ya motema po azandeko na biso to ko sala net kaka te moi j'arrive kozala te po to kopesela toujours na ndenga normal na ndenga bolelo yango moni pe na lati pena moi pembe boye puis sans oublier po oyo e bangi saka pété oko bangi sanga te na eloko te po oyo soki na beti yango pena oyebo yo tuti pena ekeki toujours na système toujours à deux doigts et kozala ndenga wana ekotika na ndenga wana nazo bengisa banoko bakota ba défiler ba se présenter moko na moko oyebi ba jojo ndeni ni oyebi général ndeni lisolo bazo beta o général abomi bato est-ce que ça solo to eza lukuta on se présenter au PCL bon oh il te queen Guy Bomanga capitaine de l'équipe quoi Soleil wana pena ntima quoi général donc mais ça la biso passe ezali wa quoi yaka po ba oyo po zo mona oyo ba telemia donc bataba makambo balobi général abomi bato nani wana mutabomaka bateza satana mais c'est la pour battre bazotala yo balobi général abomi bato est-ce que général toyoka déjà biloko marque wana soprano yoka déjà soprano boma mutu mais le lot est salemia bon ba game ezalaka po biso pe totabolaka pipa quoi tokomona pe mutu pe azoduma pe boye
tokokanga ye mpe omoni mpe riske mpe akufi bo biso tozwi nde makanga place bakende oduma yo oyebi te banani bazalaki wana eloko ezali wana ipo to oyo South Africa tocyango nanu na si ntango bazomonaki oza na mbongo bajalu mpe baza pembeni te pembeni na yo te fo koyeba te parce que pourquoi yo ozokondane ka soprano ke soprano ki afe ça ndenge bato bazoloba est ce que yo monaki oza na preuve leka mboko ezalaka ke bakolobaloba tolela na bandeko na ndenge mawa tokunda nano yo oyebi bato nyonso bien ah jodi wana pive na ngai mboko ya lelo te tozwi ye moko kanyama kanyama wana biso soka ye mpe naloba mpe na basoda na po tosali babale ebele na kanyama wana bajete tosali babale ebele na mutu wana oyo kaka bato babomaka biso bajete eloko moko te ke tosala eloko kaka nazoyebi so bana South Africa mboka oyo soki oza na lar place ozoduma oyebi te nani jalo na yo nani azotala yo mboka eza na mambo ebele bokondani na soprano te mwa liloba soki bato to bazotala mwa conseil na kopesa na communauté epe nini en tout cas conseil kana mpe ya communauté mpe na tolela na bandeko na biso na ndenge bien leta mpe azali nyonso eza na maboko ya nzambe batika bajugement par défaut en tout cas wana pena batika pena mpo ngai nayoka soprano na biloko wana te soprano azwanga te kope moko tokende osala mais nani azwanga kanyama azwanga kope okopane en tout cas on abetelo vérité kanyama azwanga biso oyo bakope oka nazoyebisa bino mboka oyo soki oza na mbongo korevese te po moto ana panzi na oyebi te merci tikela nano mpe moninga mpe apesela sala bien wa toza kaka toujours na mawa ndenge tobungisi mpena bandeko na biso mais eloko na kosenga na bandeko na biso bakongolais totika gouvernement asala mosala na ye ozo comprendre boakize nano mutu te ke moto aleki leta aza te si moto aleki leta aza te donc mutu tu aza na estce balobi ndenge bazoloba na ndenge mpe bazopesela eza ya solo to eza lokuta ngai na yo toyebi te mais tokondane nanu soprano te mpo moto azalaki wana azalaki te bakamera balobi bamosusu bazolobaki bakamera ezali te te bakamera ete kolakisa te basha image tomona soki tomona ya soprano abomi bango wana ozo comprendre donc tokondane soprano te mpo moto azalaki wana te oyo elekaki wana biso tu message na communauté epesela message message ezake donc biso tu toya vraiment tolela bandeko na biso bakufi na kimia oyo akosala désordre aomona mpe désordre merci leka ndeko mpo bonsoir à tout le monde eza de papa côté naolobela kaka totika condamnation totika yango na maboko ya nzambe koluka te yo moto ya mokili okoma kokondane mpo oza na rankine ou soit to oza na problème na soprano to oyokanaka na soprano te tolingaka soprano te nde oyo akoloba makambo n'importe quoi plus pena plus bandeko na biso tosala tuke tokunda bandeko na biso bakufi na honneur kanyama azalaki ve na biso ayaka na dirba tosalaka nde makambo ebele ya jodi aza ve na ngai ya lelo te na mboka na famille ya bajodi ndenge bazoloba bazokana yo ozolebisa ngo nini bon na famille ya bajodi nde bakana batya mpe motema na se tosenga pena me condoléance na bango nanu mpo baperde ndeko na bango mais balanda andeko na biso nyonso voilà balanda les gens di ya bato te oyo bato bazoloba mpo bato mosusu bazanaka mpona kopelisa moto na jalousie soprano ngai nayebi ye wana vie na biso ya Marisbeck ngai avanda ya Marisbeck de 7 ans oyo utie kuna témoignage mpo na ye aza ve moko avanda biso solidarité tozalaka ne bien abetaka kitoko harmonie ebele soki otumboli ye nde ozwaka problème na yo mpo moto atumbolaka azwaka mpe kotirandi na ye mais soki otumboli ye te en tout cas vie wana azalaka bien na biso botika soprano na bato avanda tokunda bandeko na biso na kimia l'état esala mosala nango ozokomprendre po totika bongo please merci todéchaîne kaka pesela ose présenter mpe mpo yo oza moto akala na mbongo matin kokose eza base tequin sur de masolo donc soprano abie na biso ya kala ya lelo te non toyoka ye na makambo wana te ocomprendre oyo eza baraison nde ya bato nde bazolobaka soprano abomi asali boye totika leta asala mosala
jaloux te tokunda bandeko na ndenge ya bien leta asala mosala soki ebimiki baoyo babomaki nde tokoyeba me na minute tozala na bomoko mpo tokunda bandeko na ndenge ya bien totika kokize baninga o soprano asali bo toza na epreuve toza na epreuve soprano abomaki moto tindela bato bakamera moko eza ya kamera baévidence eyali soki bomonaki bakamera eza partout batinda bakamera soprano yeyo po mboka oyo ntango yo ozofilme bambongo oyebi te oyo baza nsima na yo papa babomaka moto kala mbongo ya mokie obomi yo 50 cents kata yo filme mbongo oyo baza pembeni na baoyo bamoni yo omoni bango te bawa batami aleki yo na mayele totika kotya o soprano boye te tozala biso tu bomoko tokunda ya bandeko nanu na ndenge ya bien totika leta asala mosala na ye. Merci beaucoup. Merci. Bandeko ndenge bouti kotala biso oyo ezaka parenthèse tokangi kaka mpo tosala mpe eloko moko te tosala mpe miracle te mais sauf ke na bapale na bino bocomprendre nini ezosalema soki bato oyo bayeba se défile boye oyo bayebi baoyo bakufi na baoyo baza accusé soi-disant il paraîtrait ke no bango nde basali boye pendant ke mboka oyo eza neti lokola poto po makambo tu ezali bakamera ya balabala na kombo nango na makambo nyonso tututu na esika wana mpe bakamera ezali oyo moto ozoloba makambo ozomaîtrise yango bien te miyebela po ntango makambo ekobeta susu na ndenge ya nsima okotuna ngulu alors biso toyekaka topesela epuis toconfirme yango totie mpe na mwa signature noko Richard alaki wana juste mpona kokomisa mpe na rapport ekomisa bilili oyo na bapale na bino soki bomoni bilili oyo na bapale na bino bopesa merci na Martis Tiamala ye moto afilme makambo oyo bopesa merci na Rocky Mukendi troisième main de Dieu bakiselanga toujours film mais ekozala kaka mpo ezocontinue film esilaka te mpo baépisode eyaka nango kaka noko Richard père double akozongela bino toujours na badetail bozape te mpo naza na badetail ebele mpo nakoma ti esika masasi ebetamaki bokotala yango bokovivre toleka